site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy So kitoko Mama ya kotale la sexy Chingitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamou Attaquez, chérie, Yari Ide, Kongolegi Balisa mwana mokati mbile Kongole mamosaka Balisa mwana mokati mbile Johnny Pelé Pastoral Bakata mbile Kongole mamosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengi ma Dania Smith Elengi ma Dededereza Bilenga Elengi ma Grâce Misi la sexy Elengi ma Kongo. Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Bis DG Normandie Export. Olingi, vas-tu de l'Afrique et des ponts canaires Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezra ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mangoko 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko balokoka eza ya biso moko. Bonjour nos fidèles téléspectateurs de Congo Elengi TV Monde. Une émission fondée toujours par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Je suis de retour après avoir été à Madagascar, Kenya, Tanzanie, Zimbabwe. Je suis de retour dans mon pays. J'aime le Congo, j'aime le Congo. Mais je ne suis pas une Congolaise. Je suis congolaise, mais je suis une américaine perdue au Congo. Je vous aime beaucoup qui nous suit partout. Là, je vais directement à mon grand frère chéri, Gianni Sitanchouam, pour tout mon Manita Sita, Moninga, ya Rex, pour le coup. Avec son fils, papa Joël Sita, notre fils, on est ensemble. Merci à vous tous qui nous suivent partout. Ya Didier Kabongo, ya Didier. Merci à toi, ya Didier, ya Didier. Papa na Jessica Kabongo, tabala munde ya Didier. Ya dina boire ya Didier zakana lemba akoma na Suède. Sokolo barayo na boire rayote. Mais avant de commencer, on va s'ouvrir la pipe de Messie Mwami Rajab, LTP les tout puissants. Pipe de location de voiture na Kenya. Mwami Rajab Nzambe ya Kenya. Na komaki na mboka Mwami Rajab na yoka ki pe na monaki. On se retrouve juste après la pipe de Mwami Rajab Adamo na Dubaï. Nazolelo mabe, c'est parti. Indi tozala kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière grâce Mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba maître Maurice pe kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo balobi boss de boss Mwami Rajab Mwami Capsa donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo Mwami Caps limited ya Mwami Rajabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence
Moi, Mikaf. Balobi, Jaguar, Ezali. Ezali. Petit tété. Ezali. Hélicoptère. Ezali. Avion. Ezali. Papa MVP. Ezali. Range. Ezali. On doit écouter un là. Moi, Mikaf. C'était la pub de Messé Moi Miradjab, LTP, le tout-puissant pub à location de voiture. Sur le louer voiture, appelez-nous, appelez Grassambizi, appelez Congo Lengi. Lui, c'est LTP, le tout-puissant. Moi Miradjab, Nzambe, Moninga ya Papi Boto. Les nobles, pourquoi pas, choisi ma tata. Gloria Olangi, Kaya Dideka, on est au Lobaki, pourquoi pas, maman chérie, maman Loris de Congoli, maman Lolo Fozala Waterloo, Mokonza Italie. Il y a les Django, le roi de Chicago, Ben Docteur, effectivement, la bilele. Joyeux anniversaire à Pomba, Pomba de Plic Nuance. Joyeux anniversaire Pomba, Babi voiture et Yaki. Anniversaire Pekomi, Pomba Nuance, Babi l'homme de ouverture, c'est pour bientôt. Gloria reçoit pour vous, après avoir basé en Bangola, Bani, ils sont déjà de retour pour Kinshasa. Gloria reçoit pour vous. Échappé, artiste amitié de groupe de Fer Richard de pour leader, Pomba Nuance. Ah, la zone est là. Boni. Bon retour. Les padres. Boni, comment c'est qu'à faire à son gana? Les padres, si, tous les padres, évitez. Les padres, donc, salama kambo. Mambozo mon atipa bana. Échappé, babi, quand Angola, babi, qui mène Angola, mais tout le monde échappé dans la RTNC. Te na commune Angola, na bokasete ya président na tellement tous en qui m'a qui Angola? Non, ba Fisto Gas, ba Mamale, ba Eugène Gombe, ba Onesco, ba Zwaki ngai. Ba loger en place à bien na bokasete ya président na faire rigola les padres. Non, ce que ça rebimi que je sais pas kimi. Olongwa mutu mwa benga na pota bi olongwa na Angola ko benga na Angola bo olongwa mbala moko. Ngamna uti Angola na sala ma mozo monana. Non qui manefe na jani sita tsunga poto ebi. Mote manita sita. Pera satia pe wana ba visa pona ebi. Na okimela soni nyango. Ba de sopi bino faire sopi ndire faire sopi groupe na bino par rapport à quoi? Du cap vraiment même bato mifunga maramba poto bino babandi maramba Angola États-Unis fa ba États-Unis ba Italie ba Canada biloko na nga ndako weza na palais na nga eko futela mto billet zulie visa ke mikili. Je comprends mam na lobby te na expliquer yo car na nga bata poto ba Hollande bata poto ba lobani ba biso biso to ana succès fali aki Angola ba musicien na bino boki Angola bozo non biso to uti Angola to sande makambo ba kino sa makambo te biso to sa makambo na orchestre oza orchestre nga mono na opeze parfois nga mono na opeze orchestre tout orchestre wana ozo tanga wana nga na opeze yango tout na bakara cher na ba pala bien na mambuto bien. Poni fubolinga mutaya kana tefa bando loba non biso to sala musala moi je viens ici pour chanter na ka te pona loba pour chanter mais chanter pas banga moi mikili ça la bien mais baba ke mikili kambo tala mikili c'est quoi la Paris yo ana osangola ka yo boyo ene ba yo ba yepeka na mboka moi ba ko mboka malili o wapi talanga nena za zwanga bien au moins teke moi ezo zo biso mais tente la toujours kitoko mamuto kitoko car malili so na koti na fait tout ça la côté car ezali vraiment ba singa ba voiture ekoti bilo tubona ba ka ba palais eza nini vous êtes comme na ebiso ke Blaise créateur a outil place a utaga ye azuka ah c'est le côté car c'est rien hein kosomba car c'est quoi ozola bana musika ozola ba musika na bien nga ba no somba ba car na nene bana na koti mouvement 2010 si le na somba ka ba car mtazobuna mazara Nicodème mtazobuna ba car kano bakara baluba ya nga somba bakara lelo o échappé to moi de tala bien nga kimisa batu to tanga na bakima prévane to zagia na guerre ay compétition pour ba bien guerre ngaki wa faut ba ah pas les padres ah ezali compétition ko kito ke ba ba kokate ba kenda biso to kokate tigala transfert ba ça transfert na kata maison mère prévane nga na porte parole à batu te moi je viens ici na o bandela pour chanter to bando yema na biso batu to ba yebi na mokilo to ke chapa yema danger ozo comprendre ça te ke faut poudre so ine na che poudre la belo na no nga na chaka ba poudre ba la belo na champ
Obi bana zoki kini miso sona sala yambi échappé c'est miso liboso et puis bana zoki kini maso to kutanga na yo moni ambiance to sa ngona plateau ya uti na avion ngapena uti na avion. En plus ba quartier na vandaka ba quartier mo yo ga ni ebembe na yo ni tufi na yo te. Ba bi quartier za no pa binote parce que ko sa revendre na ba bi vendre na kaou quand même ko sa revendre te vendre na ma campagne. Te na lobi vérité ba loba kinde ba bo ko sa ka bo ma quartier na hotel lobi vérité ko sa revendre vendre na kaou. Delfo ngala mona mbinza Delfo. Place mona ba gloire ntsai ba ezisi tola crédit lyonnais ba papi choma tendele ngaza na bato mbongo nganga ko vanda ma campagne voilà ma campagne mais li campagne yango ne yebi li campagne ngana yebi parler ma to poto ba bo kosa ngana kosaka ngana yebi pona ya ngana kosa ngai na kosa po ali na kosa la ni yo yebi na kosa je peux to entreprendre avec mona oloba o vena nga bera do prince des amunda yebi ya dada ayebi vena nga Serge Boula le nécessaire ayebi ya chirigola ya chirigola yebi marambo yebi que échapper c'est bagarre compétent donc il y a 10 sur 10 parce que échapper tout non comprendre le échapper à boite je peux comme mbanga angola kaka ngate nasaki yawa nasomi ba taxi na ngazo bula o azasuna ba carte nasombi caravane ke nangola na yeba bige nasombi caravane ke nangola avant que angola ke nanaka ozela bien ngana na ba velo ka ba Roger Ndonga le colonisateur mamna lo ba bera do prince za munda yebi nana ba Roger Ndonga le colonisateur ba Janesit Antunga Mputu parce que ebisanga parfois $10,000 à voiture, $15,000, $40,000, $50,000 c'est quoi? Oui bien na kutempena Chico na luga kimara nga fort na za pour ça on comprendre Chico na Janisita Chico yo Janisita Chico yo na zuye na RTNC na zolela Chico boni na tipochana na katika boni là très bien maman comment yo na luka na niveau moko kosa nga isuko bisanga Angola yo Angola yo na Angola ouais tuzaki na Angola biso ba guerrier acheta hakuna biso tuyeka malamu bala acheta baza batambola makolote vraiment comment vous comprendre biso bila parce que mon abenga ko singa okel ka passeport nga bi passeport pour que mbano ko singa tolengo comprendre ngo kalate esolo na marambozi bizaka tukate boza marambo biso sambela taka bana acheta Jésus de Nias nika bonina ngasusi na ngazali na ozela bato ba bagenda ipoto wana ba bisaka faire ba poto ba ya to kuta na wasiko na ba boîte nde na somba ba champagne ba whisky ba somba bene wenge makamba kala Chico bote mama makamba mwesi konde yo na nzembo te ba mise ba tsheba nzembo esi la raté maman les alara libo parcours bimile ba nzembo na kati yo te nzembo te libo parcours ba nzembo na kati Chico bon biso za précédé biso za bana acheta yemo wa bi mamna osala ninga na biso za précédé za na moto no mon précédé so binenité boni sangangola pepele kao ba moni ba na j'espère que ba moni ba Congo lengi image zaki déjà wana en tout cas le kao kutu yo n'en parlons même pas. N'en parlons même pas de ça le moment au bas mon ba image bino bo monde déjà dans ba commentaire vraiment ils a peine amingité. On est atteint de ba sanito ba sur RTNC. To déjà facilité déjà zo bini sa facilité bo ça sur RTNC. Facilité za lango mais tout ça na boulot tout ça taka le padre atika attend vraiment amingité. Ya zo attend na mon azulo mon bois mon foire registrant donc yango. To yo kata Chico to ba rezayo to yo ba bia ba yembara. Na bia ozo orchestre ozo sa makambo. Kololongwa ngaye no yakaka na bia kolongwa ngo bokomisa kolongwa ngo nde bokomisa kolongwa donc bokomaka soto sale miso CG kolongwa akolongwa olongwa pe papa emba pour olongwa te mena longwa ipona zo makambo ti ozuma makambo ouais na zo makambo Chico toyo kaona na libéro na yo ko kamona libéro na tikane échappé ba mota trop la ba vina nga libanda Janisita Antunga Mputu manita sista moninga ya Rex Puluku ouais Joël Sita Puluku ba mota trop donc vina nga hérité minimbu na bozonte aimé boubé bosaki aloso donc Chico yut toyo ka Chico mangambo nyonso zoluke kosuka seka kana mabelo ba niveau oyembela boy vraiment na biso malora modogo oh mais na bandaka boy na bandaka boy lo wa vina biso modwa barambo na bandaka boy modogo vona ngoyo esika zali bambo daza wa vina biso to boya bangote yale do ya la mais ça ya photo ndima tina za impolite moi la batu impolite merci beaucoup bonne chance na yebi katina olukona peut-être vona mato so la bien. En tout cas, merci à trop. Bambo, t'as trop la minute. Eh, oh, bah, tu calcules bien, tu vas avoir échappé à ton continuer, cara. Des aïeux, cara, solo. Tout le banane, ouais, échappé, tout son qui est échappé Angola, qui tokos, RTNC. Kitoko. Kitoko, abino kitoko, ouais. Eh, tu auras, ah, il y a tout le marat, kitoko, cara, kitoko. C'est un nom. Est-ce qu'il y a un souka? Faut ça m'emmener mon de la salle là, yango.
eza te ke Peugeot bengango Mazda que Renault bengango parfois Peugeot te Gloire Olangi yango na Gloire Olangi nezala échappé nzita c'est ça nazolela ngape na olela kuto mona yatense bo sanini awa bon bena to sa boulot so bena RTN ça c'est bo sa boulot to bandis ko makam Msafiri bazwa baba que toi na RTN c'est vraiment makamuni bo bani pour des facilité na poto d'accord félicitations na Blaise na c'est que déjà félicitations na luka na parler pese mbote pona musala basali na Golbert ya makasi trop na pese bango mbote Angola bon ba poto ba tangola mas pe bazo bisonze ba timikili anga na zolela kada ya to so mi orengeki to lela te biso nini mi orengeki na olela te boni yaya Ça va. Ouais bien. Ouais, très bien. Oui, bisa ngwati bien bungana gasoti mikili. Oh, nazala mona mikili. Te koza ma mikite bo tangola to bamanga munde ya orchestre. Bien sûr, Guy Digital est père de des jumeaux français, bien sûr, c'est normal. Te koza père de des jumeaux français le belo te mais du cap memi ba mission na poto bi bo tangola fo ni mamoni wata merci na présent Fali. Ben normalement sans polémique, hein, sans polémique. C'est pas na ngosalo bien. Nous sommes des Congolais. Baninga so baki au prester libanda sans polémique. Je pense pas que l'équipe na vitesse. Vitesse en les portes, c'est en fait, il ne faut pas confondre la précision et la vitesse. Tout ça, donc, voilà. On a bien en dégain à quoi na bando. On a pour n'angai. Bon, toi, Congolais, so baninga ba bimeli banda ba ki obeta. Na moni place ma bezati. Ba bonne chance. Musique à Congo l'essentiel ka les gars bien quoi. C'est tout. On dit ma mission o ba yali bosono yo ka ba yali bosono ndi ma bango ndi maloro nani mobi ke mona so mono biya yo ndaza robetanga masa spe kotinga pe. D'ailleurs, nous comprenons la question bien. Na bino za navo no za musicien bo ba mission non ndi marake. So ka beti pe lisa se ko kota o denite me koti. Na sens ni ayembi pe etobolo litoi. Na ba jeune chanteur. Ba musicien o ba génération ya bino ga ba ya bino to ba leki na ba ya na bino o ya liboso na ebite na telo ba ba déplique ba les bogards des chanteurs ya Congo. Oh. Tant ba ni maison mère nga na oh te na loba makamu non yo va l'expliquer on. D'ailleurs au tangelinga wana d'ailleurs aza bon na aza ba artiste à Congo. Aza génération mona pesi na ngana rochende mona ba shikito parce que ngato nazaki na poto na ba shikito ouais ngato nazaki na poto yo ngana parce que tam soso o te no ba question histoire bien te na yebi histoire te ngana bien formé faut tout n'échapper yebi ngana zo atina source c'est pas grave na koloba je vous en prie ngai to nazaki na poto na yo mona balakisa nga publicité mobo ngana zara déjà na mikili na melade ya miliki na zana ngaki na ouais je pense que nazaki na Rotterdam na Amsterdam naki ta caméra naki na Amsterdam. Le jour où on a mis la miliki, moi c'est un bien. Oh, Guy, voilà, il y a autant de musiciens, moi, c'est les publicités à Yambo, Nakin. Mais si on a na matadien, les lois à la biso, Riz matadien, na mona na massa na Fabregas, na bon, na Missou Souana bani tout ça. Donc on a déjà na poto, na kenda déjà poto na musique, bon, on va réguler, bon aussi. Quand tam so yebi histoire te. Voilà donc autant que l'angate. Non, ça va gêne. Sans polémique, moi je suis sans polémique. Guy Digital sans polémique. Sans polémique. Artiste, on va émerger bien, bonne chance, tout ça. Mais avant tout, la question, il faut y histoire. Histoire bien. Donc déjà, avant, on va à la bise aux alaki déjà. On comprend comme tout le monde. La question. Voilà, dans le bail. Ba ningo betara musique to ba lek to ba yaya betara musique oh c'est la raison beti ça c'est kokota yo vous comprenez question ngate na tu ngate ba na to ba déplique na ngasi ça te na na kota de monsieur momo katika na question c'était ça beti ça c'est kokota ngana nini tege mais akoye Mbappé lo na go sepela nango toi artiste ouais ma debi ça va bien sûr moninga sali boulot na bien fa boto za de temps en temps tourner de temps en temps l'autre fois to za na concert à Kofi Invest à on a RTNC tout ça qui ensemble tout ça a émergé bien. Malgré il a beaucoup à faire, mais déjà un pas, salut, on a déjà ça va. Non plus c'est ma encouragement. Bon, bien sûr, bon, bisoumo artiste c'est tout l'anda puis master. Dino peut te sur là bien. À ça l'album n'est plus na promotion. À ça bunda na promotion, balanda na lo on est trop na TV. Je pense que ba miko les cas, ba yo kango et les canons bien. Ce que va botter la caméra, c'est au reprocher échapper de l'eau au moment où on il peut échapper. Bon, moi comme je suis là, je suis sans polémique. Je suis un artiste et j'essaie. Écoute-moi d'abord, j'ai parlé. Moi je suis Guy Digital. En fait, moi comme je suis là, je suis connu dans le rumeur un peu genre. Tu comprends? Bon, les gens
nabi te kenga na lobi nabi to ka rumeur balonga pona yo shiki to kutu ba suspendre ba cérémonie kona yo mi mona ngalo petit affaire monsieur sa faire azel loro tata petit pe posa monsieur affaire to comme ça que c'est le roi yo mais na ngoya faire ça yo te en fait est-ce qu'on mélange le famille avec le travail? C'est des choses différentes. Les familles c'est la famille c'est la famille, le travail c'est le travail. On peut pas amener les choses de la famille dans le travail. Ça se fait pas. Donc en fait ici quand tu bosses pas bien, aux en ta groupe T, quand tu bosses bien, aux en terrain, c'est tout dans le commentaire na ko lo ba ngwana ba fan na je pense que ba sepela na pour na ba solo vocal na kitoko ya bien. Bien sûr. Pour ba solo vocal na bien pour na ba explore na ba danse na bina bien. Je pense pas que ba sepela na nga orchestre faire répondre à qui a faire rigola. Non. Parce que partout dans le monde. Donc question échappée non. Surtout nga sugi na wo. Ouais, déjà do ba sa polémique. Comment répondre que échappé na ko reprocher na rien parce que échappé ninga za boye. Et là on a mona kaka et là on a pas échappé za mutu mo loba. Échappé loba trop tu comprends? Échappé loba trop. Et là on a pas ngwana. Ouais, et là on a parfois tam sa ko za pena likamba loba mais aza loba trop donc aza hypocrite mata timide. Mais si vous avez boye ko biso ya ndeni na ngana sala boye mais si vous avez milieu boye ba miso ba ko loba na bango trop mais aloba trop tenel miso ba grosse fire koti donc mon na ba acte vous comprenez mon na mazo loba te mais parce que en français en bon français on dit que non les bons actes éliminent les mauvaises réputations. Vraiment. Voilà, quand tu fais des bons actes tout le monde ba réputation mike ba nokima. Donc je pense qu'il y a un quoi. Merci beaucoup pour échapper un mois dans la poto dans le monde entier pour moi vocal kaka. Bon ba poto na linga bango trop tous en pour lancer la bino boulot. Je pense que toi en studio tu préparer l'album Nami na Orengenkyo. Oh Guide Digital on les a manqué ya ba bouddhiste. Oh Guide Digital dans la chanson na kati. Oh na dans la chanson to yo po bunda kalete na nzembo no moi liboso ouais moi liboso kando lobi madame. On peut c'est comme bon on préfère patron na faire gola PC comme pas moi na liboso. Ah et ça la rappelle moi bien té yo bika ndeza suboti moi liboso père fois pesa combo. Donc déjà nzembo wana bana mikili bino mo boyebi déjà na ba solo vocal bozora ba plan. Donc tout déjà tout ça l'effort que notre CPL Sabino plus collé pour on les a solo vocalité et la chanson moi je pense qu'il en a 8 minutes. Donc bino mo bo c'est la bomona. Donc na solo li pena. Donc na solo li na niveau na solo li. Donc somme ta sali faut pas te ke bo beta li bago pena RTNC. Yes. Des fois té. Donc aux Guide Digital dans les prêtres de Milâtre. Moi solo vocal il y a bien sokara ya yo ka ba bekeza yo. Collé près de toi chaleur absence amaleli na nzoto na ngai. Nakoma nanga amouré à fauté po bayebi biso toza lokola mapasa bonheur nanga Toms antitero esengo nangai Joël dessert cardiologue nanga Titi Mufuta o Jida Dora Lutia et Balao. Donc voilà pour la Joël dessert. Merci. Merci beaucoup Gigola, on est ensemble. Yaya toro yana kokota de yo kotate boyina yo. Ah, échappé, tu continues pour ça, on a déjà échappé. On comprend mal. Il y a pas moi dans le bosso. Ouais, on appelle na moi dans le bosso. Il y a pas comme on faire me taper ça toi yo moro. Il y a papa tu moi dans le bosso donc il faut les padres wana quoi padre pe. Papa yo moro pesa moi na komba le bosso ya moi na yo pesa tam solo pesa na komba gloire yo langi. Batamuki pesa nga une américaine perdue au Congo. Omoni biso lelo aso boni parfois ngana leki na studio na yembi. Avant na yemba na eloko et que na hôpital donc docteur za logo le padre moko a traité loko après ko traiter nde bino bomoni yango et ça logo ngene na yaki na champ nzembo poza oyoka baxi bilengi ba manteka tout après bino bozu yango ozo comprendre parce que faut banga te ko sali nzembo simba te po mo mi ba misa mo kanda ba leader ba mauvais service au ça mo simbité mais je ne pense que biso ezabongo te po to na mutu déjà à ça là bien orienté à biso bien à ça peut un effort mon peine à posaper tout ça les lois bien pour yo mo webi que sans que se vanter big échapper plein simba voilà c'est que kunga pe ko simba vous êtes de retour les biso nini na mabele ya Congo. Ouais biso toye premièrement notre kenai to sali musala bien to zongi deuxièmement on a invité bino kuneza pour na nini Paulo Tudilo Paulo Tudilo ba vina so abesino bilele pe ba na kati ba beng service to keto prester to zongi sigo yo zibiso en plein studio to bandi ba boulot vena nga Janisita to bandi ba boulot ve Janisita ntunga mputu libanga ezali di Shagalambi to bandi ba boulot boulot ba bandi album na bino za nzembo na kati ouais Mirai Kasha
na kati ya Irlande kuna tobandi ba boulot Mireille Konde na kati ya Irlande kaka tobandi ba boulot ici sitola les mystérieux tobandi ba boulot Papi Chomatende le Charles matolo tobandi ba boulot Gloire de ça crédit Lyonnais toujours tobandi ba boulot donc oba otala so ba benga ba bengi biso nde ba benga rapo te ba benga mo na ba benga mo te ba benga te ngana boy dérangement Jani c'est avec ça mon bon on peut ça ba numéro tes numéros sont déjà populaires siko ba bengi yo siko pesi bango to comme singa secrétaire na yo pour l'émission nandi mananga ngo là peut to ka disque faut là peut to ka ouais pourquoi pas to kabula déjà so ezali vraiment là ma boto to kabula na to lire ensemble to lire vraiment les sanga te na faux boule te na nga mabeto ya nanga voilà ninga bien et moi dire na bana poto pour que Stéphane tikabino rose bino mbang et moi dire na bana poto dans le monde entier bana poto baza mais bana poto baza ya bisoti balinga bisoti so to linga bango to lambaka ba plan to ça musala bien pour ça peka bien bambote na pesi bato tout balinga échapper je reste Peugeot tara voine zo kende sido je reste Peugeot Miguel Bakinama vous comprenez d'abord de je reste Peugeot Miguel Bakinama et si les gars bon soki c'est bon bon na soki ngara bon chapela nzembo no robenga papa na hote wa liboso to yemara o achata lo ngani tika polémique c'est papa wemba te ote OK ça le padre na benga papa ma wa yemrizande yede ayemba trop grand pote bakala dia kuba ça na ta jour anniversaire na 66 obeta eta tour ata na téléphone malheureusement na nteme ezanzela toleka na misuna le padre talaka mambo sali venanga bira do point des amunda ya dada Serge Bula ya Chirigola na olela na ndi mateke mambo ekomi boy vraiment nzambe munene taka mokilo ya mukie bache bakal nzamba ebige te faut sauter bakal wana bakal pena donc tout obuka yango basila ba ozwa plan maintenant trop sir no banga sauter ba ozwa plan si ma père on est là d'ailleurs vous to soutenir kabino nyonso to tala ga SB mara simba to zana pona batu nyonso to songa na somba CD na somba ma CD pona ranzema o somba denga na kopesa yo ko to zara na yo o komporta petite sœur na na parler to zara na yo o somba CD na opé o mo yango ba ye muda OK na bongo voilà nous sommes arrivés parce qu'à la fin non na Guy na rubrique wana ya yebi rubrique à la raté pendant que na chico pour conclure c'est monsieur le roi moi c'est mbali yala leki je peux les arabes émission arabe ambiance mais mango Guy vraiment tous en rubrique mon émission oh le vidéo prend la place de présentateur je peux déjà bon betamara so que zakim to ya na pato ba simba micro ta la caméra poser une question moko question de ngo poser nga. Est-ce que vous tirez dans 2 minutes de réflexion? T'es arrêté minutes, t'es arrêté aussi mi micro malamoto leka. Question mon reposer. C'est aussi mi micro. Au tali caméra, moi poser des questions. Mon coca tout deux. Mon comme le roi journaliste. Merci. Gloria Olangi, dans le gana toutes nos questions. Question dans le gana tout nayo. Pour banda ko salam qui journalisme. Pour banda prester des missions aux inspiration panan nan inspirant plus ya mamina masse ngo na numérique comme lona biowan. OK, merci na sepeli. OK, merci beaucoup. Chiro roya poser question na yo. Ezara déjà bon pour de na suka na tika mo sa temo lo mo bo. To na suka to vraiment na suka chiko. So za ki yum to mbenga na émission oyo. Pour za ki so comment ki journaliste Ezara l'invite prend la place des présentatrices ou présentateurs. So qui balobo poser une question moko simba micro question ngo poser nga soko zaki mopanzi sango ya mboka o na ndenge ya communication to ya presse secrète aussi maman micro c'est maman micro bon pour l'année de bino voling tous les polémiques d'émission mais c'est raconte en marana polémique obi wenge problème bimba faut wenge panza la ta polémique il faut polémique question là ya ngona vraiment merci beaucoup et je peux reposer question no poto Claude na tikele bango plateau ngana kenenanga soko yamba nga le jour yo yebi déjà na poser to na poser guide digital to te fo te ngayo fo bala ngio poser ngai on va poser no guide digibia yo bana na yeka sibongo ya pala kakasi papa elo zo sala migolo ya ni atawana c'est l'ambiance qui passe ici République démocratique du Congo elo on est en ça nini mo sala migolo ya ni et to comment on va répondre au monsieur dans la scène
Marmerande musubu bana bana. Danse donc ça c'est quand ça danse quoi. Il est au podium. Donc ça c'est quand ça danse babilo musubu inspiration ezoya. Ya siga o ge babilo ko ge to linga to développer mo makambo danse. Yango na mika yango na vraiment zongo. To yaka na podium. Donc to linga ke to développer mo inspiration danse mo boye bineli. Ye mo mukodi mbolo azolo mama vani ni lekeli ya obika oza intéressant mo azal ya obina ngo bien mo to danse no ko ngapana te danse on est danse ya mouvement mais mingi ndem tabina rango ezala kaye kutanga bina ngo sa ko mona danse ngana ko kango te mo pasene yango za so bende fibi o bloqué tali mukilo bendi tubai Omi la photo na seka parce que bana zongi kina na mboka te shu de ngapela na mboka tina bimia mo libanda shu de retourner na mo Madagascar Turquie Tanzanie Zimbabwe na zonga ka lobi to aluna yambi bino mala mort toi moi bien quoi ya moi question osi ya répondre à répondre à na podium ce qu'on a eu question ni reposer nga somme to yamba na émission question nga reposer zaka question ya mimu na plateau tunanga eka makamnaye na mambo orchestre na bango tikaka polémique esili nango ya ngwana wana question te wana remarque la tête na mi mon tout na pas voisin to na ndaka ba voisin ba la mini pour peut lamba lobi bien c'est ça on va arriver à la fin na tika bango plateau je dis merci à tout le monde qui nous suit partout dans le monde je vais directement Jani Sita Nchungam pour tout mon temanita Sita moninga ya Rex Puluku papa na Joali Sita pourquoi pas ya Didier Kabon merci à toi président Donaline merci à Ledjan le roi de Chicago merci encore ma même tous peuple mbeto Loris la Congolia merci na maman chérie ozali na Belgique merci na bioto bolinga Gloria Olangi merci à tous balinga rangai Ben Doz effectivement la bilele merci à Ledjango pourquoi pas faire Richard de pour leader ya ba mission ba télé merci na groupe ya faire merci ba na secret pourquoi pas à Tracy Pro la même magie merci à vous tous o balinga kangai nani susa bossa ni mikadia Doudou Laure Montana Pape qui vous ya Guillaume Mokonza Grenoble merci à vous tous na tiki binot mi kana clôturer sima ba mana bangi pakela ngate soni bakoma kobenga ngai akufa lobi awa yo mema motema otikela ngata nzoto nafanda na ngai jute na mikolo na vi nokitela kokufa valage mama bile ya mbwa prefere bana nango mokuwa bile ya susi nsima na yo elia nzoto na ngai eliaka ngai moke eliaka ngai ndambo sheri na ngai ya loketo pete ya visa ponda sheri na ngai ya loketo pete komisana esika nalingaka yo baya visa ponda ya moto ya makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni na moto ya makasi bolingo ebeti ngai bolingo ebangi pake na nga te soni bakoma kobenga ngai Prince Berado bakoma kobenga ngai baya visa ponda Tarasatia bakoma kobenga ngai papa na tia
nini oyo site nini ko Kongo elengi kofiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena maseza magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mbizi nos cimes sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabangu Attaquez, chérie, Yari. Eide, Kongo elengi Balisa mwana mokati mbile. Balisa mwana mokati mbile. Johnny Pele Pastoral Bakata mbile. Mayebo. Lazo. Boye playe baba mabasa. Fonchi Dolo Calvin Elengi. KPL. Sandra Kazadi. Christophe Moura. Kazadi. Kongoma.